kanisi ete bandeko babolingo ata kutu bapesaki ye Papa Etienne Tshisekedi yango poste ya premier ministre bino mokanisi eloko nini oyo ye penza lingaki asala po ete aloba ete amettre une situation nyonso en ordre po ete même avancé ya AFDEL ezalaki na yango penza eloko moko déjà emonanaki ezalaki programme oyo baaméricain bango moko déjà baorganizaki eloko wana ezalaki bongo momoni teke tozalaki bato moko mpe tozalaki kaka neti bablé tozalaki na ta yango mituna te tolobi me il fallait to mituna toloba me ye Papa Etienne Tshisekedi na situation ndenge se ekomi boye ye ezokokima mbangu oliakima mbangu epai ya bato bazali na force bazoya na force mpo basala alliance bayeba ndenge nini bakoluka mboka ekambama po ete ezalaki sue na ye ndenge selo boyoka malamu selo ndenge abandaki kolakisa biso bapeuple na ntango ya deuxième république alingaki ete mboka ekambama sa Mobutu me sikoyo bato babandaki koya alliance oyo ebandaki koya oyo balingaki ete balongola Mobutu mpo na nini eloko nini ezangaki akende koafilie na bango après tango mosusu bamamemba makambo ndenge bayaki kobima oyo barwande banini wana nde elingaki koyebana na nsima me ye préféré alanda nanu moto azalaki déjà faible po ete akende kosenga ye bokonzi bandeko eske sika wana ezalaki kolobela bino eloko te po ete sikoyo nzambe asafungoli biso misu barevelation tozali koloba bandeko bozwa yango liseki te bandeko nakopesa bino exemple ezali neti tala bandenge nini ozali na bapapa mibale ozali na bapapa mibale papa mosusu azalaki neti lokola papa mobokoli oyo abokola yo papa no abokola yo azali na mbongo mingi me okolele epa na ye me papa oyo abota yo azali mpe kote mosusu azali mpe na mwa bamoye na ye me mama na yo avivaka na papa oyo azali na bamoye oyo esika yo nde babokola yo après un moment donné papa oyo abota yo bolanda malamu papa oyo abota yo mbala moko akomi na maladi makasi na mbeto hôpital aza kokonga kutu koloba te eloko moko te sikoyo yo mwana ndenge ozalaki wana ozalaki dans les besoins il fallait penza likambo moko o régler yango d'urgence esengi ke il faut penza d'urgence likambo wana solution epesama après eloko nini ekosala yo mwana oyo olie okende epai ya papa oyo yebi te ali na nzoto kolongonu oyo azali na nzoto makasi oyo azali na mosolo mpe ndenge touti koexplike awa oyo azali na mosolo azali na nzoto makasi apeso mbongo me yo kimi mbangu otiki papa oyo azali mpe na mosolo na ye oyo azali na nzoto makasi mpo na kopose problème okimi mbango keye epai ya tata oyo asalalaki deja na hôpital nzoto ya kolemba oza koloba ete papa naza na situation moko boye regle ngai situation banini nango ebongo nasala likambo nazali na yango besoin en tout cas regle ngai mwa mbongo moko boye alors yo moko mpe mwana oyebi ete papa na yo wana azalaki na mbeto hôpital azalaki entouré kaka na bato oyo bazalaki baescro bamiyibi après ntango okomi kuna papa ngo azoyebisa yo kalobi mwana bon likambo na yo wana olobi na yoki me kende epai ya secrétaire na ngai secrétaire yango kutu mpe oyebi ye malamu escro bondo muyibi soki bapesi ye mbongo na papa na yo ntango azalaki nzoto makasi okomona kozwa mbongo wana asi adiminue nga kati soki bapesaki 100 euro okomona koya kokomiselo 20 mosimo oyeba ye papa aza koloba ete problème oyo ozala nango kende epai ya secrétaire aregle situation bandeko eske bino bomoni ete mwana wana motuna ye eza kosala aza normal ndenge moko kaka na papa Etienne Tshisekedi biloko asalaki bandeko ezalaki teke papa Etienne Tshisekedi akendeki opo ete mpo mboka ekomebo te ndenge akendeki wana ezalaki ete bamasolo na bango ya suka na Mobutu bakende mpe basolola yango po ete ezali neti ke nzungu moko oyo ete basi baliaki ya kindoki bango mibale toza koyebisa bino makambo bofungola matoi tozali bato ya maboma te bolanda bandeko
ezali neti nzungu oyo bango baliaka deja musuni ya kindoki na kati ya mboka na biso Congo na bamakambo basalaka ya koboma balumumba bakimba sikoyo ndenge papa Etienne Tshisekedi akimaki yo na mbangu ezalaki kaka likambo bapesa be poste ya premier ministre te mais bakendaki mpe basolola masolo ya kati di tala bamakambo ngo mpe nde tosi tosala mpo na mboka bon lelo oyo soki ntango mosusu oza na bomoi te tala boye tala basololi bamasolo na bango basekele oyo nayali bamasekele ata papa Tshisekedi esika azali wana bamakambo tozali koloba aza koyeba ntango basololi bamakambo na bango me baye kosala couverture na likambo ete no nakendaki mpona solola na Mobutu mpo ete tala kaka poste ya premier ministre ifo ngai nazwa yango mpona boyeboye ale na ye na calme peuple mpo ya koya wana nyonso to ezalaki kaka bamasolo mpona kobleir bato me bazalaki na masolo na bango moko ya mozindo ya kati bandeko Mobutu na papa Etienne Tshisekedi bandeko ndenge Mobutu akata motema akenda na se mabele avant liwa ya Mobutu rencontre na bango wana ezalaki na bamasolo moko oyo papa Etienne Tshisekedi ye moko ayebi yango malamu aleo bandeko yango tozali koloba elingi koloba te ke papa Etienne Tshisekedi a continuer kaka na komanipuler bapeuple bazali kokufa ye azali koya kaka oh ngai leader c'est moi le leader de l'UDPS c'est moi comme ça c'est moi qui connais tout non tolingi babiloko wana te tolingi babiloko wana te d'ailleurs celui de teli malamu il est déjà faible pona nini pe akoki koluka te ke aluka jeune moko oya IDPS apesa ye makambo wana na maboko po atambusa yango bandeko lelo oyo ndenge bino bozali koloba boyebaka yango ete bandeko makambo tozali koloba ezali liseki te ezali mpenza bamasolo ya vrai boyebaka yango ete bamarche oyo nyonso tu bozali kokende mpo na IDPS bino nde bozali kolinga kaka kokende kotangisa makila na ye moko azali moto oyo azalaka na mawa ya moto te bandeko momikosa te papa Etienne Tshisekedi azali na mawa ya bato te mpo na nini bandeko topesi bino kaka exemple moke tala moto oyo mpo na kaka soupçon ya pamba ondimi oboma bapapa mobokoli oyo bazalaki na bafamille na bango osini mokanda mpo baboma bakimba otiki bana na bango baorphelin omoni ke makambo mingi ezalaki koleka na Congo papa Etienne Tshisekedi oyo moto apesa mpe Mobutu bafaveur na makambo ebele ya bameurtre tozali koyebisa bino bamakambo bandeko bozwa ye mosantu te azali na ye mosantu te azali moto moko oyo ete ezali kaka question mpo ete omoni na ntango ya deuxième république tozalaki ble na makambo ebele mpe baprivaka biso bamakambo ebele tobandaki koyeba mpenza histoire te mais bomoni te depuis bavérité ya kobima ya papa Etienne Tshisekedi bomoni teke mbala moko asaffaiblir mbala moko ezali neti milimo ya bato wana ekomi sikoyo kobeta ye bandeko bino bozali sûr vraiment ke soki bopesi moto lokola papa Etienne Tshisekedi Congo akobongisela bino Congo dans 2 ou 3 jours po ete bapeuple congolais bino bolingi lisusu teke bato baloba vérité mais il faut tolobaka vérité sikoyo totiaka makambo sikoyo likolo ya mesa bino bokanisi mpenza moto lokola papa Etienne Tshisekedi na ndenge esi akomi boye ye soki bopesi ye Congo bokanisi ete ye akobimisa Congo na kati ya souffrance nde bato babanda kolia 3 fois par jour ndenge bino bozali koloba atonga baekole bamakambo nyonso tala botika nde liseki botika liseki bandeko papa Roger napesi yo maloba